santué, Yozamo santué, Yozamo santué, Yozamo santué, Okokani na motote, Yahweh, Yobonga na bonzambe, Yahweh. Chantez avec moi. Encore plus fort. Yola, yola, yola. Hey. Ah, yokokani na moto te. Yahweh. Ah, yokonga na bonzambe. Yahweh. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo ha na bonzambe na yo yobonga na bonzambe na yo yobonga. Ay romenanga yeswe ay yaranga sesi Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. On le Kumunankulu, Boya et Belé. Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce. Nous avons gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Abenga kangana kombo aebi mozindo ya motema surtout bavandi na Helsinki, surtout ya Danemark, surtout Norvège. Donc na Stockholm le 8 décembre na église Mepsa et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokumisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka, frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango, nous allons entrer gratuit. Par mon fou de mon mésaté, Boya Ebele, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis mes frères, souhaite pour Christ le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni, rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là. D'être là, ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.
Zala na attitude à prière, ngana otobondela. Seigneur, te pesi merci parce que aux Nzambe, totiki moment on a maboko na yo. Molimo mosantu kamba biso de début jusqu'à la fin. Ya moini ya Satan ezala musika na biso na kombo na Christ Yesu. Amen. Nzambe apambola biso. Nzambe apambola yo. Lola efuta yo. Lola emona yo. Aza Nzambe oyo azobatela biso. Na sepe na komona biso. Na sepe lisusu na komona biso vraiment Nzambe apesi biso tant kitoko. Nzambe apambola biso. Toza na programme ya Jésus-Christ notre médecin. Oyo toza na grand thème na biso ya munene oyo tozo partager mikolo oyo ezali tozo lobela mi sur la prière. Po ezo mem ekemema biso ndenge nini tozo kende pendant jeûne na biso ya 40 jours. Tobosana te toza na jeûne na biso ya 40 jours o tobandaki déjà dimanche passé tozo continuer nango yo pe siko zali Nzambe wana nayebi ke azosunga yo pe akosunga yo akopeso toujours makasi oza na biso ensemble. Le 8 décembre toza na manifestation na biso tokosala toyebi bien toko adorer Nzambe elongo na ba frère na biso toti komona ngo kala mingi te elongo na ba frère Mbuta et évangéliste Thomas aozana biso ensemble. Nzambe apambola biso lole futa olole mona yo parce que tokomi na ba période moko ya ba prière ya makasi. Ya ba prière ya makasi po tozana besoin Nzambe wana asalela biso ya mingi. Tozana besoin Nzambe akitisa grâce na ye lisusu kati na biso. Yango wana thème na biso ya lelo ezali puissance ya prière. Donc, nguya ya libondeli, nguya ya mabondeli, yango wana tokolobela. Lole mona yo, mikolo tozolobela mingi pona yango, tozolobela mingi pona yango, prière. Yango wana esiko zali bana déjà ko partager message pona bande comme suso na ba kotite, ona ba monite, o ba ebite msusu to bande mission, alors biso si to bandi na biso déjà mission. Banda ko partager po na bande ko na biso msusu na ba kotite ezali pamboli mingi po na yo. Bien aimé kati na nkolo tozo komona nguya na ya libondeli lelo. Libondeli eza na nguya makasi, eza na nguya ya kobikisa, eza na nguya ya ko délivrer, eza na nguya ya ko changer ba vie. Mikolo tozo parler mingi po na mabondeli po na prière parce que yango nezo mema biso tito kota tina na année prochaine na lipamboli pe na kimia pe na esengo. Totala bien semaine passée na lobela kinini na lobela ki po na makambu oyo force puissance pe moko ya nguya oyo esalaki ete Lazare asekwa ezalaki prière. Donc lelo pe tozo kota pe na programme na biso mususu oyo wapi naza awa vraiment na lingi na partager ngonga na yo toza na mukanda na acte 12. Acte chapitre 12 verset 1 à 12. Toko yekola lisusu tomona nguya oyo esalaka na nzela na prière. Oyebi peut-être histoire oh bien mais lelo koyoka ngo na révélation mususu parce que Nzambe asala abongo. Bien aimé kati na kolo tozomona lisolo ya nani lisolo ya Ntoma. Ntoma moko wazali wa kombo na Ntoma Pierre. Ntoma Pierre azobondela. Thomas Pierre azo salela Nzambe, Thomas Pierre azo luka Nzambe, mais diable Hérode, Satan a sepelité. Satan kotipa Hérode, pona ko bundisa ba chrétien, pona ko bundisa ba na Nzambe, pona ko lelisa ba na Nzambe, pona ko nyokola ba na Nzambe. Bien aimé kati na nkolo, yo mutozo landa ngai. Na lingi na telisa yo puissance à prière. Tango zo luka Nzambe, Satan ko sepelate, mais soko za muta babondeli, Nzambe ako bikisa openza mako délivrer yo. Donc ndenge tozo kende boye, nazo kende nango na ndenge ya prière, na lingi lelo toko bondela. Toza na 40 jours, lelo toko bondela. Mikolo nyoso tozo bondela. Lelo su toko bondela.
mikolo nyoso ti tokóma na mois de décembre toza kaka na titi la prière ti tokóma na janvier toza kaka na titi la prière parce que diable azosepela te na bénédiction na yo diable azosepela te ozala na esengo diable azosepela te opambolama me yebake nzambe azomona yo nzambe aza na yo nzambe akokita nzambe akosala halleluya lelo vraiment bien aimé nalingi ozala na distraction te nalingi okota makanisi parce que y a quelque chose esalama na ndako na yo y a quelque chose lelo esalama na vie na yo parce que avant na ya nzambe atalisinga déjà yo mutu okoti yo mutu ozolanda eloko moko eke esalama na vie na yo lelo kozala na distraction te partager message mpona bandeko mosusu balanda eloko moko nzambe azosala na vie na yo kaka lelo na nzela na prière sikoyo lobi te me sikoyo bien aimé Hérode musala nini azwaki ya koboma basali na nzambe ya kobundisa masali na nzambe ndenge oza wana ndenge nalobaka ngo mingi oyebi musala satan azwi mpo na yo oyebi plan ya satan mpo na yo oyebi ndenge satan azokanisa mpo na yo oyebi te mais okolonga ndenge okolonga soki obondeli okolonga soki basali babondeli mpo na yo tala bible ezotalisa biso awa Hérode abandi koboma basali na nzambe abomi Jacques asepeli abomi Jacques amoni bajuif basepeli esepeli si bajuif Hérode alobi te faut na continuer koboma bango lokola nga na bomi Jacques bajuif basepeli lokola nga na bomi Jacques mokili na nga esepeli lokola nga na bomi Jacques bademo basepeli lokola nga na bomi Jacques bato a kote na ngai basepeli sikoyo lokola bango basepeli nga pe nazwi esengo na koumela na bokonzi na nga na ngwende na nga tika sikoyo nasala nini na touche pe Pierre alobi fo na touche Pierre ake kozwa Pierre akangisi Pierre akotisi Pierre na prison bien aimé akotisi Pierre na prison mutu asali eloko te mais akotisi na prison bien aimé yo zomitungisa nde nalobakana nasali eloko te vi na ngai ezotambola te ndeni me diable azosepela na yo te diable azosepela na présence na yo te diable azosepela te vivre diable azosepela te prospérer Pierre asalaki nini eloko te mais abosanaki eloko moko ke Pierre azalaki na nzambe bien azwi Pierre akotisi na prison bible ezoloba akangi ye donc bagarde na prison mais eloko nazosepela na yango awa yoka bien aimé awa na mokanda na verset 5 balobi nde tozoba teme na biso yango wana Pierre azalaki garde na prison mais église etikaki te kosala baprière epai na nzambe mpo na Pierre halleluya église ezobondela malgré Pierre azalaki na prison mais église ezobondela malgré Pierre azalaki gardé église ezobondela malgré Pierre azalaki lié fermé église ezobondela mpo na Pierre église ezoluka nzambe église eza ngana yo bien aimé église eza biso ntango tosanganaka na basali na nzambe ntango tozokobondela mpo na yo nzambe akosalela yo bible elobi église etikaki te église ezokoprie mpo na Pierre oyo azalaki garde Pierre oyo azalaki na prison Pierre oyo azalaki lié Pierre oyo bakangaki ye baporte me baporte wana mosusu babi baporte ya mabende bakangi moto akoki koleka aza te bakangi bien aimé puissance à prière malgré bakangaki tango église ebondelaki nguye na nzambe kitaki tango église ebondelaki nguye na nzambe kitaki bible elobi nzambe atindi ange akende kolibere Pierre na prison bien aimé Pierre oyo azalaki pembeni na ye alali bato mosusu balali pembeni na ye mpona kokontrole ye
batiele ba garde na ba porte, batiele ba garde partout. Mais Pierre abanga kite, azola la na ekutu pongi na kimia, po ayeba ki keza na ba sainte moko, bazoko bonde la po na ye. Église etika kite, elela kite, mais Bible lobi église bande ko bonde la. Balobi te église bande ko sala matanga, e bande ki ko bundi sabatu, e bande ko kene ko luka soki banini, mais Bible lobi église, il y avait des gens oh ba vanda ki place moko bazoko intercéder bazoko senge pa na Nzambe. Seigneur Pierre Abima, Pierre Abima, Pierre Abima, bien-aimé, puissance kitaki Nzamba tina ki ange netanga kota ki na kati ya prison batu ba mona ki ete abimisi Pierre alongoli ba chaîne o bakanga ki ye abimisi Pierre abimisi na porte ya liboso abimisi na porte ya mabende tongo bazoko kota tongo bazoko bima. Bible lobi ba porte ezo fungwama yango moko na pokwa lelo na eko fongola ba porte pona mutu moko na eko fongola ba porte na kombo na Yesu na ebike molimo mosantu Nzambo tozo salela azo fongola ba porte au nom de Jésus. Ba porte yo bakangaki yo, ba porte yo ba bloquer vie na yo, o ba bloquer bana na yo, efungwama lelo na kombo na Yesu, efungwama na kombo na Yesu, efungwama au nom de Jésus. Nana garde yo. Oyebi soki vino eza garder bazo contrôler yo mo okende liboso ezate mo o avancer ezate okomi lokola singa moko bazo okomi lokola nyama moko batie singa okolia kaka selo singa wana na eko kata singa wana au nom de Jésus na eko kata ba singa wana na kombo na Yesu le na beza na nguya mususu ndengo koti akobima bongo te parce que Nzambe wana lobeli ngai bena me yo mtoza maladi bikisama na kombo na Yesu kangolama na kombo na Yesu. Azalaki enfermé, arrêté, nana kangi yo, nana kangi ba faire na yo, nana kangi misala na yo, nana kangi vi na yo. Tala Pierre Thomas sali l'autre côté, mais ba kangi ye, asali l'autre côté, mais en prison. Bien aimé, yo mutoza na prison ya molimo, ya nzoto te anazo ba no ya molimo, oza na prison ya molimo. Ozolota kaka bandoto mabe makamnezo simba te omona kala ko batu ba pembe na yo nde bazaki pembe na Pierre na eko libérer yo na eko libérer yo au nom de Jésus. Zala libéré koma libre famille na o libre bana no libre mobali no libre yo moko libre na kombo na Yesu. Alléluia. Lelo ezamoko la prière ba chaîne nini bakangi yo ba chaîne nini sata kangi yo Bible zo ba Pierre azaki enchaîné ba kanga kenda ba chaîne yo ba chaîne nini sata kangi yo ba chaîne wana lelo kweya o ba kangi bana ne kweya o ba kangi musala ne kweya ba chaîne nyoso na eko kwesango na eko buka yango na kombo na Yesu. Alléluia. Plan Hérode ezaki nini Hérode plan ezaki Pierre akufa mais na eko ebisa o plan sata peut-être eza okufa peut-être eza obongate mais na eko kwesa ba plan na nyonso na eko kwesa ba projet na bango nyonso na eko bebisa misala na bango nyonso na kombo na Yesu. Yebi plan sata peut-être ezali libala ne kufa. Alléluia. Tangu ye Hérode akangaki Pierre asala terere akanisi Pierre azaki Jacques parce que tant akangi Jacques aboniye asepeli amoni lokola ke batu nyonso ezaka ndenge moko. Oui bango nyonso bazali bantoma bango nyonso babandaki kobondela mais Pierre azalaki mutu mosusu. Pierre abingi te ngai naza Jacques te parce que eza na batu moko eza na basaint moko eza na batu moko baza enfermé eza na batu moko baza na église mpona kobondela mpona ngai nakobanga te nakolala na nga pongi Nzambe akosala bene na ye koyebisa yo soki babomaki bana batu mosusu soki baliaki bana batu mosusu eza bango mais yo bakokoka bakokoka yote na kombo na Yesu. Soki babomaki mabala batu mususu baza ba spécialiste ya koboma mabala baza ba spécialiste ya ko détruire ba vie ya batu na yote. Soki batiaki ke ba mesana kolia batu na ba décembre yo siko batie pe na liste ke okokende soit yo batie na liste ke vie na yo ko bongate na yote. Le ba Jacques aza Pierre aza Jacques te
bien aimé loba ngaza mutu mususu naza rasa nzambe soki ya bomaki Jacques esepelisi mokili na bango esepelisi bango azwi Pierre akotisi akanisi mpe Pierre akokufa Pierre adi te ngaza Jacques te loba oza bango te so bango bazolela yo kolela te soki bango bazosouffrir yo kosouffrir te parce que ça mwana na nzambe parce que ça na basantu mo bazobondela mpo na yo ntoma lobi tobondela pendant 40 jours donc yebake eza na batu moko boye bazobondela mpo na yo toza awa tozobondela mpo na yo soki makama likama ekwelaka bango batu mususu wana yo za bango te soki bango baeshue na poto yo za bango te soki bango baza na kimia te yo za bango te soki bango bazobala te yo za bango te. Alléluia. Yo sa bango te. Soki ba démon bango baza ba spécialiste ya ko kanga batu, ya ko détruire ba fia batu. Ba homme fort yo sa bango te parce que kati na yo oza na un homme oza le plus fort. Alléluia. Ba homme fort lokola ba Hérode, lokola ba Pharaon, ba liko détruire ba fia batu, mais biso tozana oza le plus fort. Oza kati na yo, oya kotaki kati na prison. Akoti kati na prison, akoti na kati na prison, na nzela na ange, porte fungwami. Alléluia, ba porte fungwama. Alléluia, yozolo ba amen. E salamela yo. Yozolo ba amen. E kokisela yo na kombo na Yesu. Alléluia, c'est un message prophétique. Yom tozolo tabando tomabe, osomona bitumba, osomona clarté, délivrance angoya, délivrance angoyo. Yom to sentir le corps bazo kangayo, o sentir le corps za garder, viens tourner bien te, délivrance angoyo. Bible lobi. Tango batia ki Pierre na prison. Et tikala ki jour moko, babi jour suivant. Avant qu'elle se présente et pas à Hérode. Pour ba sambisa le col Hérode a mentionné qui ko boma habillé pa ko kende le col Jacques akendaki. Et tikala ki jour moko ba eba ka ke ba ko sambisa ba garder bien pour ba garder. Mais nzamba lola le Dieu tout puissant Jésus-Christ de Nazareth atteint des anges d'ailleurs dans la prière. T'as la puissance à prière, bien-aimé. T'as la puissance à prière. Dans la prière. Tango ba santu ba bondeli. Tango ba santu ba bondeli. Ye Hérode azozela. Lobi ba ko memelanga Pierre. Nzambe a confondre makanisi na bango. Journée moko akiti na butuana. Atindi ange d'ailleurs. Kende ko bimisa mutuana. Ya ona zolo ba ane oyo. Nazo bimiso na malédiction. Nazo bimiso na pauvreté. Nazo bimiso na maladie. Nazo longolo place ba bloka ki yo. Place ba kanga ki yo. Pierre ba kanga ki na prison. Yo penga nazo fongola ba prison nyonso. Parce que Bible lobi apesi biso fongola. Oto fongola na se. Na likolo ba fongoli. Oto kangi na se. Na likolo ba kangi. Na minute oyo. Na bimisi yo. Na malédiction. Na pauvreté. Bima na kombo na Yesu. Bango moko lelo. Tozo zongsa bango na prison. Pe tozo kanga bango. Na misala na bango na kombo na Yesu. Alléluia. Bien aimé, et tikala ki mokolo moko. Peut-être Satan lobi yo tikali na un mois. Peut-être ba démon ba lobi o tikali na 2 semaines. Peut-être ba démon ba lobi o tikali na 3 jours. Peut-être ba lobi ba démon ba lobi a année o ke silate. Peut-être ba docteur pe ba lobi ango, ba médecin ba lobi ango. Mais nanzana ba prière oyo ndengo zo landa ndengo zo kota ndengo zo bondela ndengo za na 40 jours oyo ndengo zo accompagner biso nanzana na Facebook na YouTube na ebisio ata balobaki etikali na 1 semaine mwana na kufa etikali na 1 mois une année ta wana bango ba pesaki ezaya lokuta parce que nzambe azomona ta wana te kaka lelo zo za la délivrer au nom de Jésus. Ozo la libérer na maboko ya ba Hérode ya mboka oyo. Alléluia. Etikali tango muke. Babi etikali lobby fak donc lobby tellement nzambe. Alléluia. T'as la puissance à prière. Voilà pourquoi nzamba pambola toma na nzambe. O wapa nzamba révéler to bondela. Bien mais talent nguya ya prière. Etikala
ezalaki journée wana kaka moko soki temps moko mike boye quelques heures mais Nzambe ayoki prière ya basantu ayoki prière ya église bazoko bondela atidi age na butu Hérode avandi na ngwende na ye azoko zela Pierre pour asala ndenge asalaki Jacques. OK, Pierre kombo ezaki Pierre ezaki Jacques te. Bien aimé, kombo na eza soki Maria, kombo na eza soki Bijou, kombo na eza Sylvie, oza différent na bango. Oza différent na bango, okokani na bango te. Yango Nzamba ko salela yo parce que biso nanu tozo bondela pona yo, yo moko poso bondela. Puissance à prière et ko sala que ozala délivrer. Puissance à prière et sala que obikisama. Puissance à prière et sala que jo kimia. Alléluia. Tant ezaki muke. Etikala ki tango muke. Akene ko se présenter devant Hérode. Mais ba santu bazolela. Nzambe na Pierre te. Et pe o ebombaki Jacques. Yo, oko simba Pierre te. Oko toucher Pierre te. Bena menengi tozo bondela pona bino. Ndenge ntoma na Nzambe azui révélation to bondela. Ndenge yo pozo bondela. Ndenge zo landa prière lelo ndenge continue ngozo bondela. Ndenge ba serviteur ba santu mususu bazo bondela pona yo. Puissance à prière et ko libérer biso, et ko libérer yo, et ko libérer bana na yo na kombo na Yesu. Papi Pierre te. Pierre tokolela, tokobondela. Bien aimé ba bondeli, ba porte fungwami, porte ni ne kangami pona yo. Ozana poto rien ne marche. Porte ni ne kangami. Oyebeza na bato mususu. Ba loka banda na kati ya libumu. Ezana bato mususu banda na 2 ans, banda bu mwana makambo ezo simba te. Bien aimé kati na nkolo. Na lingi na talisa yo. Banda ba loko amsu balobi ke ti ninga zawane mwana mwaso akobota te. Okomi peut-être na 10 ans, tant que na 10 ans ezaki ko se manifester te. Mais tango yo bali okoti siko na ndako libala ozo comprendre te na sala ninde na zo bota te. Siko nzoka effet nango siko likambo ya malédiction na ba lokayo e bandi siko ko sala. Et bandi siko ko travailler parce que ba lakela déjà que oko botate ba loka yo ke ko ça peut-être gaillard zéro siko na âge ya mukolo nde ko sentir ango ozo yeba to lobi na simbi kisite na salelo côté pourquoi nazo botate pourquoi nazo vi na ngezo marcher te pourquoi kimeza te pourquoi sengeza te mais or eza na batu moko ba loka yo banda kala batu wana bien aimé lelo na ekolongwa loboko na bango na vi na yo na kombo na Yesu na puissance o epesamela biso ya 2000 passé sur la croix ya ko neutraliser ba force nyonso satanique diabolique na minute oyo ba la longole loboko na bango na vi na yo na longole loboko na bango na famille na yo na longole loboko na bango na santé na yo au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Hérode akanisaki jour suivant na zela Pierre akokende nde bazokanisa ke yopo kokende menga na ekoloba okokende te na kombo na Yesu okokende te na kombo na Yesu parce que eza na nguya na Nzambe wana za a pona ko libérer Nzambe wana za a pona ko bikisa Nzambe wana za a pona ko pesa okimia esprit ni nezo bundisa esprit ne zo tungisa esprit de mort yango ne yaka koboma ozo sala nde na bakana ozo simba mbongo te kini ezate na kati ya libala na yo koswana bitumba na bitumba esprit de mort wana kaka yango wana yaka pona ko détruire batu esprit de mort wana yango yaka pona ko longola batu kimia esprit de mort wana yango yaka pona ko boma batu. Et ça même esprit wana. Alors Jésus-Christ de Nazareth a pakola maki pona ko longa esprit wana pona ko longa esprit wana yango na pokwa na lelo Jésus-Christ a pakola maki pona cause oyo aza awa azo libérer yo zala libérer au nom de Jésus. Esprit de mort ekangi yo okoye bate msusu po ani makambo ezo simba te c'est un esprit de mort
et bandana et détruit misala et détruit libala na yo et longolio sengo et longolio kimia et tio maladie ti suka eko boma mutu mais esprit wana lelo na kombo na Yesu etika yo au nom de Jésus mari de nuit femme de nuit batika yo na kombo na Yesu yo muto swanaka ko bunda na mobali na yo mari de nuit femme de nuit amso azobundisa yo mais na pokwa na lelo na eko tia divorce entre yo na bango bokozala divorcé au nom de Jésus na ba réunion na bango na butu ozola ozomona bango ndenge bazoloka ndenge bazokoya kozwa yo ndenge bazokomatela yo ndenge bazokoenvoûter yo ndenge bazosala rapport sexuel na yo olamuka na tongo sutuki boye c'est comme ça c'est rapport sexuel na mobali nzoka ba mari de nuit na ekolongola bango na vie na yo na ekolongola bango au nom de Jésus na bengani bango lelo na kombo na Yesu oza garder na butu okanisi neti oseli rapport na mwana mwasi nzoka ozaki na mwana mwasi to ozaki yo moko ezaki na ba femme de nuit na eko benga na ba femme de nuit nyonso o bazo trouver vie na yo o bazo menacer makanisi na yo au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé kati na nkolo Bible lobi Pierre azalaki garder ce qui mutaza garder Moeba sala ye likambo, moeba bimisa ye quelque part ezate. Gardez na prison avant di place wana. Na souci na motema. Nana ko bimisa nga place oyo. Nana ko longolanga na situation oyo. Soki Yesu o apakola makite. Bena nzambe o basambelaki. Nzambe o bantoba basambelaki. Nde asakitseki loboko ne na kati na prison ayeko bimisa Pierre. Kobanga eloko moko te. Tozana 40 jours à prière. Mikolo tozo ko bondela pona yo. Yo mtozo banga parce que bande komi ba benginga mama tozo banga sata zo bundisa biso sata zo trouble biso na lingi na biso ko banga eloko moko te. Eloko moko e bangi saote. Ata ba peso delende na uti koloba. Hérode askantseki ke jour suivant ko boma Pierre ezaki erreur. Tala mwasi o to tape mwasi o femme nini o mwasi nduma o bakangaki mwasi bakangaki na nini adultère. Yiba zaki na tango muke po kufa. Atikala na batango moko muke po kufa. Bakangi yepe na batu bakangi na mabeba lobi ngeza boye ozoke kufa bakete na makola Jésus basala kere. Mais Jésus tanga tali mwaso atikala kina batango muke po kufa parce que zaki système ke faiba bambe mabanga. Ezali système ke il fallait akende na minute wana. Mais le quoi kina makola Jésus komi kiti c'est pas na Jésus. Jésus tela Bible ko simba été. Parce que à quoi il déjà dans ma colonangaï. Bien aimé, l'homme le plus fort c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ou est capable de délivrer yo. Nandela na komi kiti se pa inae. Soko kiti na ma colonae. Soko kwe na ma colonae. Soko bondeli. Soko leli. Soko lukiye. Ata situation ne zaki ndenge nini. Ato zaki na faute. Ata bakanga ki yo. Ato zaki na malédiction ndenge nini. Bien aimé na eko yebisa yo. Yesu wana azalaki ouin. Pona ba situation oyo, pona ba ka oyo, tanga moni mutu, akwai déjà na basina na makolo na ye, azoko bondela, alobi na bikisi yo, na limbisi yo. Puissance à prière. Puissance à prière. Na makolo ya Jésus, ezaki déjà komi kitisa. A discuter a sambi a gumba mika na se na makolo na Jésus loko asi ba bwakinga awa na gumba mika na se na makolo na Jésus atali alobi va ne pêche plus bien aimé atika ki pe na tamuke eloko na ina lobezani ezali tanya muke peut-être otika nango ne tozo kende boy 2019 oyo poto kota peut-être diable azotala tana ye alobi oya kokota te oya kosepela te ndenga nyoka makakaka banda baneleka
azo continuer bongo pe ako continuer bongo otike na tamuke satan ya ko bloquer lisusu satan ya ko tia susu malade satan ya ko boma satan ya ko envoûter menga na yeko yebisa yo ta wana yazo kanisa wana eza erreur parce que l'homme le plus fort Jésus-Christ de Nazareth ozala ki mwe pona ko bikisa yo azasiko awa na minute oyo tant oyo yazo kanisa eza erreur parce que lelo siko oza ya ko bikisama oza ya ko kangolama oza délivrer vie ezo changer ba chaîne ezo kweya ba singa ezo kweya malédiction ezo kweya ba soda o bakangaki o nazo vegle bango au nom de Jésus vie na ezala libéré okende liboso o bikisama o pambolama na kombo na Yesu. Alléluia. Bible lobi na Matthieu chapitre 12 verset 29. Place ya bazolo bela biso soki olingi okota na ndaku ya homme fort. Il faut kangaye. Lelo te ko kanga bango na kombo na Yesu. Faut kanga bango. O kangaye. O niyeye après obotoli biloko nyonso o ya botola ki nini osata botoli pona yo. Alléluia. Lelo na beza jour à prière. Nini o diable botoli. Nino sata botoli na vina yo. Esengo. Kimia. Libala. Santé. Eloko ni sata botoli edenga na mateya. Nyoso o sata botolaki. L'homme le plus fort, Jésus-Christ de Nazareth, aye kopesa biso ba fongola, abi bo fongola, pe bo yango. Yango na poko na lelo, na ko telisa o révélation que Jésus-Christ oza l'homme le plus fort, aye siko ko lié, ba l'homme fort nyonso, ba l'homme fort wana eza banan, eza Hérode, eza ba pharaon, eza ba ndoki, eza ba magicien. O tozomona ko ba l'homme fort na kati na mboka oyo, o tozomona ko ba l'homme fort na kati na ville oyo pona ko kanga bazo kanga ba via batu bazo ka ba détruire ba via batu mais Jésus-Christ de Nazareth aza l'homme le plus fort o aza kati na biso na pokwa na lelo aya le bibo za libre aya le bibo sepela aya le bito pambolama aya le bito bikisama parce que aza l'homme le plus fort tanga kotaki na prison et sika Pierre azalaki comme azaki l'homme le plus fort moto moka kokai komona ete moto moka kokai kokanga ya zalaki te alongoli ba chaîne nyonso abimisi Pierre na porte ya liboso na porte ya mibale ba porte kuta mabende efungami yango moko parce que azaki l'homme le plus fort parce que azaki o asimbi ba fongola tango ya telemaka ba porte ezo fungama tango ya telemaka ba soda bazo kweya tango ya telemaka changement zalaka na pokwa lelo Jésus-Christ a telemi à cause de prière. Pourquoi yaki? Pourquoi batindaki ange a que ne libérer Pierre? C'est parce que prière. Zamba yoka kikolela. Zamba yoka kikolela ya basantu. Nzamba yoka ki ndenge bato bazoko bondela. Nzamba yoka ki demande na bato. Nzamba yoka ki kolela ya église. Biso l'église ezole la pona yo. Ezo bonde la pona yo. Yango na ekoloba na pokwa na lelo. Comme servante na Nzambe. Ce qui basala ki planke okufa. Okokufa te ane o na kombo na Yesu. Ce qui va ça qui planque au suka, oko suka te ane o na kombo na Yesu. O nyoso yo bungi saki, banda ko récupérer ango na kombo na Yesu. Banda ko récupérer ango na kombo na Yesu. Banda ko récupérer santé na yo. Banda ko récupérer musala na yo. Banda ko récupérer libala na yo. Banda ko récupérer ba fer na yo. Banda ko récupérer esengo na yo. Banda ko récupérer mbongo na yo. Banda ko récupérer mukanda na yo. Banda ko récupérer ministère na yo. Banda ko récupérer nyoso oyo bungisaki na kombo na Yesu. Alléluia. Le leza jour mon sous. Le leza jour ya prière. Ni nezo le lisayo. Ni nyo bungisaki. Mais puissance à prière et que ça le récupérer. Puissance à prière et que ça soit kimia. Puissance à prière et que ça la délivrer. Puissance à prière et que ça la yobima. Dans la pierre, ce qui est en prison, et ça qui est en prière.
nguya ya prière. Ba chaîne kwe yango moko. Ba porte fungami yango moko. Via mute changer ozaki lié. Azo bima yemo kazo kamwa. Pierre tonga bimi azo kamwa. Azo monango lokola ndoto. Ok zaki ndoto te. Ezaki réalité. Makambo nzamba ko salela o lelo. Nazo ba lobete nazo ba lelo. E ko sala ndoto te e ko sala penda réel. Et que ça l'a ndototé et que comme il s'abattu. Parce que nguya na bondeli, nguya ya prière et que ça là. Ba demande aux senga wana, ba demande aux senga pona yango nzamba kokokisa. Pierre tonga bimi, atali bwa lobi oui, naza pena na libanda, mais abana comme on lokola ndoto. Tanga bimi ba porte zo fongoma yango moko Pierre tanga bimi atala boy na libanda anja tiki oui ezaki ndoto te ezaki ndoto te ayeko comprendre mamoko te ezaki ndoto te et le komoko salami nzambe a libéré nga na maboko ya Hérode. Alléluia. Na poko alelo. Nzamba azo libéré na maboko bandoki. Nzamba azo libéré yo. Azo libéré na maboko ya Hérode. Azo longola yo na maboko ya Satan. Famille na osika bakangaki yo. Nzamba azo longola na maboko na bango. Ozo koma libre. Pierre alobi oui. Naza libre. Naza sona maboko ya Hérode te. Vina nge changer. Il faut na kende. Na komi maintenant mutu moko libre. Ah, Zambe oyo a libéré ngai, a bikisi ngai, a longoli ngai na maboko ba démon, na plein Hérode parce que plein Hérode ezalaki, l'obito on a que se présenter na kufa. L'obito on a se présenter ba sambisa ngai ba ko condamner nga, mais Nzamba monaka, aloboza mwana nga ba ko condamner ote, na ko libérer yo, okozala libre. Pierre azaki libéré. Na pourquoi le bien aimé. Na ebelo ko nine kangi ote. Na ebelo ko zo tungisa ote. Mais na ningi na ebiselo ko moko. Nzambe ozo salela. Azo libéré yo. Azo longola maboko ya Satan. Azo longola maboko ba magicien. Azo longola na kati ya plein so ba démon. Parce que plein Hérode ezalaki Pierre akende akufa. Mais Nzambe a une intervention rapide à cause de la puissance de la prière. Oh ba santu ba bondela ki. Oh église saki ko bondela. Bien aimé li kama moko te ke komela yo. Tozo bondela Nzambo ya solo. Tozo bondela Nzambo atinda ki ange na prison pa na Pierre. Tozo bondela Nzambe oh ba bondela kana kati na ndako wana na kati na chambre wana na kati na église. Nzambe wana akotika yote na maboko ya Satan. Atika ki bango te, atika ki Israël te na maboko ya Pharaon. Akitaki aki ko libérer bango. Ah, Bible lobi Israël asalaki nini? Israël pa priaki, alelaki, alobi na bapasi na ngai, na bapasi ya Israël. Israël atalelaki Nzambe, atombolaki miso likolo, ataleli Nzambe. Alobi Nzambe, lisungi na ngeke uta wapi? Lisungi na uta kepai na Nzambe. Lokola David ndenge moko batalelaki Nzambe na ba citation nyonso elinko baba priaki Israël na bapasi na ye na minyoko na ye na kolela na ye na kozanga na ye atalelaki Nzambe abondelaki epai na Nzambe Nzambe atindaki liloba eyaki bikisaki ekangolaki echangeaki vi na bango bien aimé na pokwa na lelo na lingi na yebisa yo na bapasi na yo prière eza na nguya ya ko libérer yo na kolela na yo prière eza na nguya ya ko changer vie na yo na ko kamwa na yo na ko nyoka na yo na ko mitungisa na yo prière eza na nguya ya ko peso kimia na maladie na yo prière eza na puissance ya ko libérer yo pe ya ko guérir yo na ko zanga na yo na blocage na yo prière eza na puissance ya ko libérer yo bien aimé na ko lela na minyoko na yo prière eza na puissance ya ko transformer vie na yo tika vie na yo za la changer 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 au nom de Jésus yo mto zaki ya ko lela vie na yo za la changer lelo na kombo na Yesu ozolela ozomitungisa na nini mina lina yebisao talela Nzambe to bondela ezane loko moko te o elemba na Nzambe ko sala na nzela na prière Nzamba ko sala na nzela na prière Nzamba ko longisa biso na nzela na prière Nzamba ko bikisa biso na nzela na prière tout va changer makambo yo ko sala te mais Dieu peut le faire na nzela na prière
Pierre azaki na moyen te akobima, mais puissance ya prière et fongoli ba porte. Ye moko akokai kosala ngo te. Mais tango ba saint ba bondeli, tango église bondeli pona ye, puissance à prière, ange dans zamba kiti et fongoli ba porte et longoli ba chaîne et changer vie à mutu. Bien-aimé, et si kanini ba kangi yo. Ozo mona peut-être vie ezo tourner place moko. O avancer muke ozongisima. O sala muke ozongisima. Lelo zala libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ministère est fermé. Lelo na eko fongola yango na kombo na Yesu. Ba église tango bondelaki, ba porte ya prison fungamaki. Prison no so ba kangi yo. Prison no so ba kotisi bana na yo. Nazo ko répéter pe na ko répéter parce qu'il y a la puissance na parole na Nzambe. Prison nyoso ozomona ke yoza na kati. O bima wana lelo au nom de Jésus. Bima na kombo na Yesu. Alléluia. Eloko ni ezo tungisa yo. Eloko ni ezo nyokola yo. Talela Nzambe. Hérode asepeli. Akanisaki ke lobi akuta na Pierre. Mais abosana ke Nzamba Pierre aza wala lakate. Bien Nzambe na wala lakate. Akobimela ona pokwa lelo. Ndenge zondima amen. Ndenge koti na pokwa lelo. Yeba ke vine zo changer na kombo na Yesu. Soko za na place moko. Ozo mona, ozo sentir douleur. Simba place wana. Simba place wana. Nzamba zo bikisa osiko na kombo na Yesu. Nzamba zo bikisa osiko na kombo na Yesu. Molimo mosanta yebi singa zo bikisa osiko na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Bikisama. Bikisama na kombo na Yesu. Eza la maladie ya ndenge nini. Eza oza na sida. Eza oza na cancer. Eza oza na diabète. Esiko zali. Saint-Esprit ebisinga. Azo bikisa yo. Azo tinda ange. Ozo za la libérer. Ozo za la libérer. Au nom de Jésus. À cause de la prière à pourquoi na lelo. Oza libérer. Oza libre. Au nom de Jésus. Puis oza guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Pierre a surtout qui a lobby. Est-ce que Zanga nazana libanda ou nazana kat? Makamu Nzamba ko sale la yo. Lobby que ne sait sa analyse. Nzamba zana ozana kondima. Que Nzamba bikisi yo. Zana kondima. Que vie ne zo changer. À cause de la puissance à prière. Ozo koma libre. Ozo koma guéri au nom de Jésus. Ba chaîne ni ne kangi yo. Ba chaîne ni ne kangi banana yo. Ba chaîne ni ne kangi vina yo. Ba chaîne ni ne zo tungisa yo. Na pokwa lelo. Na lingi na ebisa yo. Esika yo zawana. Tango lela kanzamba mona kayo. Tango zo mitungisa mana ba chaîne yo kangi yo Nzamba zo mona yo. Tango zo mona vie zo tourner place bon Nzamba zo mona yo. Tant que c'est comme ça dans la prison Nzamba zomona yo. Mais nga lelo nazo répéter en tant que servante dans Nzambe. Okozala sous place wana te. Année oyo avant le 31 décembre oko témoigner. Même lelo nde nazo lo baboui. Ba chaîne nyonso nazo mona ezo kwea na vie na yo. Ba chaîne nyonso ezo kita na vie na yo. Ba chaîne nyonso ba ange na Nzambe bazo katango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vina yo à partir à lelo non landi message o eza susu bongote. À cause de la prière, puissance c'est na kati na prière o e ke libérer yo, o e ke changer vina yo, o e ko longolo na situation wana. Alléluia. Alléluia, asa Nzambe. Bien aimé, ndenge na lobi pona ba prière, pona ba chaîne, et si ko zali telemanga na yo, banana koloba, ba chaîne kweya, ba chaîne kweya, ba chaîne kweya, ba chaîne malédiction kweya, ba chaîne so bakangane kweya, ba chaîne kweya au nom de Jésus. Banda kokwesa ba chaîne, banda kokwesa ba chaîne parce que le lezang jour nguya, puissance eza na kati ya prière. Banda kokwesa ba chaîne, ozo sentir ba chaîne no se ekanga yo zo mona ke vie zo tourner place moko. Banda kokwesa ba chaîne parce que léon na loba que ça jour ya prière. Ba chaîne no se kweya, ba chaîne no se
ekweya bashe na famille na yo o bakanga yo ekweya na kombo na Yesu yo moko pe banda kokwesa yango to bondeli na kombo na Yesu banda kokwesa yango na kombo na Yesu banda kokwesa yango au nom de Jésus bashe ni no se kweya etika yo na kombo na Yesu. Alléluia. Asa Nzambe eloko moko te bangisa okokufa te esiko za banda ko déclarer na kokufa te na kobika na kokufa te na kokoma 2019 na kokufa te nazo pambolama na kokufa te bana nga pe ba kokufa te au nom de Jésus banda ko déclarer na kombo na Yesu likama moko te ke komelao na lobaki yango ata maladi oyo ba médecin na ba monete meza na kati na nzoto na yo Nzamba bikisi yo na kombo na Yesu. Hallelujah. Azanzambe, azanzambe. Exercice siko to sala siko ya ba porte. E siko zali telema kazaka ya telema wana. Simba siko fongola. Banda siko ko fongola. Omoni awa, yo siko zana fongola. Fongola zana maboko. Banda siko ngano siko to bando fongola. Banda ko fongola. Vina yo. Banda ko fongola. Misala na yo, banda ko fongola, bana na yo, banda ko fongola, grâce na yo, banda ko fongola, ba faveur na yo, banda ko fongola, nyoso o ezaki akokangama, banda ko fongola ngona kombo na ceci ko zali bien aimé bondela, to fongoli bénédiction, to fongoli changement, to fongoli grâce, to fongoli faveur au nom de Jésus, banda ko fongola bénédiction na yo, banda ko fongola santé na yo, banda ko fongola grâce na yo, banda ko fongola o satakangaki na kombo na Yesu, to ko fongola nyonso o satakangaki ba porte nyonso o ezaki akukangama efungwami au nom de Jésus to fongoli yango na kombo na Yesu. Alléluia. Le leza jour ya prière église ebondeli ba porte efungwami église ebondeli ba chaîne kwei église ebondeli kimi ekoti église ebondeli Pierre délivré église ebondeli diable azaki confondu bakataki bakuboma Pierre ne basalaki Jacques ezaki confondu azalaki confondu Hérode ndenge ozobonda na pokwa lelo yebake Nzambe asali kaka lelo oza libre kaka lelo na prière à lelo opambolami na prière à lelo santé na ezongi libala na eko zonga normal na kombo na Yesu. Alléluia. Siko tangu yo to bondeli ngana yo ba porte fungwami ba chaîne kwei siko fongola o yoza na ngona tango bimi na prison siko ngana osimba siko fongola ana ba ono so bakangaki yo biso siko to kanga bango ba ono so bakangaki libala na biso be tozo kanga bango ba ono so bakangaki vino biso be tozo kanga bango donc tozo na fongola to fongoli alors bango bazo remplacer ba démon nyonso o bakangaki misala na yo to kotisi bango na prison pe to kangi bango na kombo na Yesu. Alléluia. Et si qu'on a bondé la bongo, kanga bango. Parce qu'on a fungo la Bible le biso ko kangi na sena di kolo ba kangi. O fongo na sena di kolo ba fongoli. Kanga ni sana bango, kanga ba faire na bango. Bango ba lingaki yo kufa, yo ko kufa te. Bango moko ba remplacer. Alléluia. Bien-aimé, osa race ya Pierre, osa race ya Mardochée, osa race ya vie de prière otozo ko bonde la ndengi tozo ko mema yango boy, Nzamba zo sala, Nzamba zo bikisa, Nzamba zo délivrer, Nzamba zo kangola. Soki Pierre abimaki na kati na prison, Paul na Silas babimaki na kati na prison, yo pe lelo osa libre na kombo na Yesu. Bana na yo baza libre na kombo na Yesu. Eloko moko te ekotelemela yo. Ba soda nyonso bandoki bakomona te ndenge okobima. Parce que bamonaki te Pierre ndenge abimaki. Demo moko te akomona ndenge ozopambolama. Bandoki nyonso bakomona te ndenge bana no bazobikisama ndenge bazopambolama ndenge vino ezochanger. Ba comprendre te. Bakotala ka ba eko sutuka. Keso komi libanda
bato bakamwe balamuki na tongo baluki Pierre Hérode abi wapi Pierre o azaki na prison baketuna basoda wapi ye tozomona te porte efungami yango moko wapi Pierre basambisa bato pona Pierre azaki susuana te parce que Nzambe a changé qui est vie parce que Nzambe a bimisa qui est parce que Nzambe a longisa qui est parce que Nzambe a délivré qui est à cause de la prière bien aimé à cause de la prière bato bako kamwa vina yo place batiaki yo ba demon bako yako talabwe bako mono lisusu te parce que Hérode ba yaki batindi bato place batiaki Pierre batalabwe azaki lisusu te esika bakangaki ye azaki lisusu te nenzamba ko sala esika bakangi yo à cause de prière okozala susuana te esika ba bloquer bana na yo à cause de prière bakozala susuana te esika bazo kanseke bazo garder bino bazo batela bino po bonga te à cause de prière okobima esika balobike akokufa à cause de la prière, aux assos na cercueil wanate. À cause de la prière, aux cause la délivrer. Bako ya, bako tala, to tieke na sena mai, to tieke na libulu, to tieke na mulangi. Oza li susu wanate. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a libéré yo. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a bikisi yo. Alongo lio na plan na bango ya Satan wana. Alongo lio na misa na bango. Alongo lio esika batiaki yo na kombo na Yesu. Yangwana makamu samba zo sala lelo à cause de la prière. Puissance est dans la prière. Ou ils ont kata ba chaîne, ils ont fongola ba porte, ils ont pesa mutu vie. Bien aimé na pourquoi lelo. Na lengi to bonde la sosungana yo. Prière à siko parce que tout ça déjà prière il y a kafu kafwa prière à siko et kezala okupe sa Nzambe merci pour osa libre pour bénédiction no so bakanga ki biso to fongola si na bisa ko fongola o nyoso oyo so komo na bien te wana bénédiction so bakanga ki to fongola yango esika bakanga ki osa libre yo fongoli nga na fongoli poto za ba fongola siko yo kopesa Nzambe merci Nzambe parce que obikisinga okangoli ngai o délivrer ngai o sunginga o pesinga kimia o zanga ki wana avant oyoka message oyo siko yo après message o Nzamba pesi yango zana kondima ke Nzamba pesi yo yango siko lokwa Nzamba pesi yango lokola Nzambe pa libérer yo, lokola Nzamba guérir yo, lokola Nzamba pamboli yo, lokola Nzamba longoli blocage, siko yo pesa Nzambe merci parce que Nzambe a sali. To bondeli na kombo na Yesu sikoza. Seigneur to pesi yo merci parce que sali, oza Nzambe obikisi, oza Nzambe pamboli, oza Nzambe kangoli, oza Nzambe fongoli ba porte, oza Nzambe oza le plus fort. Tozon dima na présence na yo, tozon dima na grâce na yo, tozon dima na faveur na yo, tozon dima na parole na yo, tozon dima na grâce o kitisi na poko na lelo, tozon dima na délivrance parce que Jésus-Christ au pakola makipo nango. Merci Seigneur parce que biksi bande konangai. Merci Seigneur parce que kangoli bango. Merci Seigneur parce que la vie na biso a changé. Merci Seigneur parce que toko témoigner que oza Nzambe yom to sali. Merci Seigneur parce que longo biso na maboko ya Hérode, longo biso na maboko Satan, olongo biso na maboka bandoki, olongo biso na maboka ba magicien, o bazaki na plan mabe pona biso. Merci Seigneur pona loboko na oya nguya, o bimisa ki Israël, yango no bimisi biso na ba malédiction. Merci Seigneur pona loboko na nguya, o bimisa ki Pierre na prison, yango no bimisi biso na blocage, e bimisi biso na ba prison ya molimo, toza libéré. Merci Seigneur parce que longisi biso, to ekotato la solo, yonde Nzambe na biso, yo so la biso nzela, yonde zo pambo la biso. Merci Seigneur pour la grâce à pokwa na lelo. Pambola mapoeto Nzambe. Nzambe pambola ba bien-aimé na ngai. Pambola bande konoso balandi biso. Pambola bande konoso ba partager message na kombo na Yesu Masia. Butuna lelo za la béni 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Betela nkolo maboko. Alléluia. Alléluia. Betela nkolo maboko parce que Aza Nzambe. Aza Nzambe. Les jours à prière.
ezaki jour ya prière. Hein? Ya prière. Ndengo zawana okomi déjà pepele. Kobanga so eloko mon côté libre. Jésus-Christ a libéré biso. Bien aimé kati na encore tozo continuer jeune na biso. Toza toujours na kati ya bondeli na biso. Selon l'homme de Dieu Mutuna Nzambe, apôtre Moïse Didier Likenja, chéri nanga kola pambola. Na jeûne et prière, oh nous avons appelé ça qui révélation. To banda qui dimanche passé, tozo continuons pendant 40 jours. Toyeba bien que tozali 40 jours toujours na prière pe na jeûne na biso. Alors le 8 tobo sanate tozana tozana ba musicien na biso, tozana journée ya action de grâce kobo sanate benga batebele ba yawa pitoko yoka toko adorer Nzambe, toko kumisa Nzambe, toko pesa Nzambe lokumu oyo e bongi na ye parce que Nzambe abateli so banda janvier to komiti décembre vraiment esengeli to kumisa Nzambe wana po azamalam yem tazo pesa biso kimia yem tazo pesa biso santé a bongi na lokumu Nzambe apambola yo bien aimé yo mutu o koti na poko na lelo Nzambe apambola vraiment ntoma apôtre Moïse Didier Likenja chéri nanga Nzambe apambola docteur Esaïe Saïf maman Moussa Kolimete que Dieu vous bénisse na présence pe na soutien Nzambe apambola ndeko maman la biso Ariette Nzambe apambola maman pour na présence Nzambe apambola sœur Gisèle Nzambe aiba na kopambola sœur Karine na msamu ni nozo sala Nzambe apambola sœur Gisela Maria Nzambe apambola ma sœur Anastasie Simone Nganga, que Dieu te bénisse, sœur Sylvie, Nzamba Pambola yo, sœur Laetitia, Gomez, Nzambe Amona yo, Lola et Futa yo. Bien aimé na biso, Nzamba Pambola mama Bea, Nzambe apambola, basi na Nzambe nyonso oyo ba koti na poko na lelo, na bike boze bele eza difficile ya kotanga bakoma na bino nyonso, Lola emo na bino, Nzambe aiba na kopambola, mama Clara, Nzambe apambola bandeko nyonso o balandi biso pe bakoti na poko na lelo vraiment tolingi bino mingi bakoma mususu eza un peu difficile pona mona grâce elambi Nzambe apambola Nzambe apambola pe sœur Nathalie elambi vraiment Nzambe apambola Rebecca ma fille que Dieu te bénisse pona présence non Nzambe apambola sœur Godé sœur Nathalie ma fille Nzambe amona yo sœur Noémie Anastasie Simone Nzambe apambola yo Nzambe apambola ba ndeko nyonso na o nazomona bino te naza difficulté omona bato mususu Nzambe apambola ndeko Rigobert Bishiku Lola efuta yo Lola emona yo sœur Caroline vraiment que Dieu te bénisse Nzambe a yeba na kopambola biso nyonso tolandi na poko na lelo bomoko ya mboka toujours Nzambe akanisela bino na musala kitoko zo sala fa momo Nzambe amona yo mama Pauline Lola efuta bino na studio na biso o tango nyonso bozoko bongisa ezo yaka kitoko Lola ezofuta mafuta molimo mosantu donc ce jour tozo ya tomaka mama Pauline azo changer studio changer fa momo Nzambe pena ke Lola penza e kitsa pena mafuta penza Nzambe apambola biso bandeko nyonso bolandi biso o totangi kombo na bino te Lola e bibino e pamboli bino buteza malamu mpona biso kokanisa mingi te sata musika na biso makasi musika na biso ozana requête benga biso tokobondela mpona yo omoni awa église Pierre alala qui n'écoute mais ba église tant ezo bondela libéré donc na bino te olala yo poko bondela ngapi na obondela mais yeba ke toza libre to pambolami to bikisami donc lelo vraiment na linga to bondela na ki na besoin vraiment to bondela po ntoma na Nzambe pe mikolo yo ba prière zo chofenga mingi na ndako donc ngapi na ina auction na awa Nzambe pambola biso buteza malamu que Dieu vous bénisse to kutemba la sima. Partagez message pour bande comme susu tala message on balebele eza bien pour na bomo ina omoko Nzambe ako continuer ko libérer pe ako libérer pe bande comme susu oyo ko tindela bango buteza malamu pona yo Nzamba Lola a bomba yo na kombo na Yesu.
Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm, 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie dans le Kumunankulu. Boya et Belé. Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokumu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Abenga Kanana Kombo, Aebi Mozindo ya Motema. Surtout Bavali, Helsinki, surtout le Danemark, surtout Norvège. Donc, à Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya et Belé, tout comme Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous Panza Sango. Nous allons entrer gratuit. Par mon fou de mon résaté, où il y a des bébés, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là d'être là. Ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Tondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na Nzambe fungwama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na Nzambe fungwama. Tondisa makana kembo soki batindi nzembo mosantu mobali kitoko ati atelema na ngwende na eklise tondisa makana kembo
soki batindi nzema mosantue mobali kitoko mati atelema na ngwene na ye elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela elekela mayele na ngai babaka baboyi kosala semblant balobi mitole ezimbi na bango te bamemeli yo nkembo libela osalaka ndenge nini ye bakangami bamona loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kunolonga osalaka ndenge nini ye bakangami bamona loboko na yo kombo na yo na bato bitumba nyonso kunolonga Yours amor santuaire, yours amor santuaire, yours amor santuaire, okokani na moto te, Yahweh, yobonga na bonzambe, Yahweh, chantez avec moi. Encore plus fort. Yola, yola, yola. Hey. Ah, yokokani na moto te. Yahweh. Ah, yokonga na bonzambe. Yahweh. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo. Na bonzambe na yo na bonzambe na yo yobonga yobonga Yesu yobonga Yesu yobonga otisanga lelo na bozindo aleluya otisa bateyi na bozindo aleluya bisika pete lwazwa kimbisi na bozindo babola na bozindo eloye yona 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 my God balance les mains louez le Seigneur il est digne de louange il mérite yokokani na moto te yobonga na bonzambe
Tu es saint, saint, saint. 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 Personne ne peut t'égaler. Yahweh, qui est digne d'être adoré. Yahweh. Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santu Nalola, Osamo Santué, Nana Jessica Nayoe, Yahweh, Okosamo Temananga, Yahweh. Merci Jésus. Tu es digne d'être élevé, digne d'être célébré dans l'église. Nous t'élèvons, nous t'aimons. Tu nous as aimés le premier. J'oublierai jamais la croix lorsque tu m'as sauvé, lorsque tu m'as racheté, lorsque tu es mort pour moi.